luka kopetolama. Haleluya. Luka kia na moto nyonso petolama liboso na yo nakoyebisa yo lelo teyibinala nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo. Samaritain Jésus Basina motema nangele kikilo Basina motema eleki nzambe Demokrasi yeye na mokili na bitanda na antenne au besoin de bisuna minute oyo eza heure autodiffuser rabino au théâtre na bino bolingaka aux groupes chrétiens le bon samaritain au likaka chaque vendredi à 17h et puis rediffusion dans vous entendons toujours dimanche à 7h donc avant la gospel musique avant la foi et œuvre nous allons déjà la carte de bénédiction na plan na o ya nzambe o le bon samaritain imemaka biso tozawana pour na conclure thème oyo bino nyonso tu bozalaki balandi ya pièce oyo to intitulaki yango munduki ozalaki vraiment initiative ya bandeko na biso ya bon samaritain toyebi ke thème oyo esepesaki bino makasi mpo motu na moto azwaki part na ye baorphelin bazwaki part na bango oyo bazwaki baparent et puis baveuve bazwaki part na bango mpo bazwaki mobali ya libala oyo adivortara te oyo akufara te bino nyonso tu bozalaki vraiment attentif ya kolanda le bon samaritain pièce oyo ya munduki oyo esepesaki bino na yango lelo toza wana mpo nosala bino résumé ya pièce oyo tout simplement mpo notalisa bino kaka cœur moto atiaki eliki na ye na nzambe ayokisamaka soni te ata kutu mikolo ezowumela babénédiction ozomona ngo ezozonga mosika atoza na pasi bango toyo biloko nyonso tu okufeli mobali tokufeli parent omoni ke okomi na suka nzambe wana na trichement ya bon samaritain na nzela ya pièce oyo ya mondoki édifie biso makasi mpo motalisa biso ke jésus christ aza père ya baorphelin na bandi tokolanda ngo na kati ya tranche oyo topropose bino ya spécial kaka na même tranche tokolakisa bino activité to mpe action oyo ezalaki organisé na église na biso ya KDC na njili 13 Nati le 13 elongo na bandeko na biso toujours ya le bon samaritain mpo baza bana oyo bavandaka na kati ya makomi mpo nosala eloko oyo ezotuta mitema ya bana nzambe il faut tout le temps koliaka makomi ya nzambe mpo nzambe wana tokolakisa bino betrait ya activité oyo tosalaki le 19 juillet donc dimanche passé bokolanda ngo na kati ya tranche oyo et puis tokolakisa bino batranche to mpe baparti ndambu ya pièce oyo ya munduki pendant que tozo koévolue na kati ya entretien na biso mais mpona yango toza na bandeko na biso ya le bon samaritain et papa Jean-Paul bonjour. Bonjour maman Africa. Boni. Na grâce à nzambe ça va. tomoni mpe ke groupe nyonso ya le bon samaritain grande partie eza awa tozalaki vraiment mingi ya kolanda pièce oyo munduki oyo elekaki vraiment esalaki bapase ebele ezalaki bamama mingi tolingi toyeba nani projet wana to mpe initiative wana osala kaka teme mondoki mpe otalisa biso bapasi na badouleur ozalaki na kati ya pièce wana elutaki wapi? Merci maman Africa. Je m'en remercie d'abord ndenge se déplacer comme antenne oyeti tosala résumé pièce oyo nzambe oyo abosana bolamu atambola te azala nzambe na yo mpe na remercie vraiment yawe na bomoi natina nyonso asala mpona biso tobale pièce bien que la difficulté vous allez vraiment énorme mais en gros on est au comité national parce qu'il y a eu un déclat sur la bannière nous sommes commissaire national. Amen. Merci à bande réunion sur le groupe Les Bons Samaritains et en particulier la reconnaissance nous remercier maman Rosie et Bazawa nous remercier ma sœur Odile nous remercier ma sœur Astrid son avis bango parce que maman est quand même un rôle il y a l'orphelin et puis des relais et puis na héritier
on est sur Salaki, on va te dire avec maman Isabelle, sous maman Karine et puis maman Absol Dorcas. Les amis, vous pouvez venir qui n'a résumé la copie à mon cadeau surprise. Les filles qui ont des dépenses pour ça, ils ont sur la journée en coquille présentée. Nous avons des cas pour foot à les Kanga, foot à Bango, vraiment, nous sommes Maman Afrique, nous avons pour ça, la personne qui facilité. Nous comprenons que les orphelins aujourd'hui souffrent parce que papa Zate, maman Zate, les frères des Aïndi, nous avons côté la main. Papa Zate, maman Zate, nous avons Kabangoki, nous sommes à Banzela Lelo. Et donc, quand nous avons kanisa comme pièce na oli na sala mo parce que ça pièce mo peut sala ndengwana juste première pièce représentante dans première pièce représentante en terme ils équipé à bongo et mbalo temps nous avons ça qui na ko grâce qu'on a aux la pièce on a peut changer mo na c'est là et le bois avec temps nzambe il a monika be fait moko les ni mande ko na sur ça il y a quatre famille pour les gens aujourd'hui comprennent que on connaît pour la fraternité niveau de pas parce qu'il y a besoin en Exode chapitre 22 verset 21-24 que au connu pour l'orphelin niveau ce qu'on y connaît bango les gens qui orphelin veuve ceux qui a gagné et pas ensemble ils n'arrivent pas à mourir mais ce qu'on gagne pour nous yo mutu gagner si au monde se passe malédiction ils apprennent et une seule chose qui était vraie que quand les orphelins crient l'Éternel écoute. Amen. Papa Jean-Paul, ils ont profond, ils ont pas si, ils ont marami. Pour monter la démonstration, vous savez, plus on a pièce, il faut dire que ma famille, continue sur la pièce, on a d'abord vu aux amours, maman casse, on finit toujours par problème. Ça, c'est vrai. Mais Papa Jean-Paul et Bandeko wana Valentine abandi arrivé pour sur scène amour choix wana et sa maman Odile et puis maman Astrid rôle wana ya orphelin vous t'êtes pas na yo to bango mo bamona que faut bango de ba incarner possible na ebi ba na nyo sunde bazabu nga masala grâce ko na tambisa ngo na eba grâce particulière pour mon bazabu et l'homme sous maman Isabelle azana ngo mona ma uzaza na mote et l'homme uzaza na nso tanzo de azana autant de les amants na nso tanzo na style azana donc na eba sko yo rôle ko de na mo beso to ça déjà na komaki bon ba éviter mais que oyo mutengani to ça donc na tala ki ba grâce au bana ngo mais na sele casting na pesa ya mtu ngo ni pour pesa ya nzambe benda yiki na ibana ngai to monika fu Maman dit Azapé a un biso na bon samaritain tongi moko aibisa biso pena bino bapezo na ndako rôle wana o incarna ki message na ezaki nini almata